congofrance.com. Bonjour chers internautes, fidèles internautes, comme vous êtes toujours souvent branchés sur www.congofrance.com avec Sarah Ramazani La Chanel, avec le grand boss, comme je l'appelle souvent, Monsieur José Lipumba, notre manager Nabiso Pembe Junior Boukson Boukassa. Mes condoléances à notre manager Junior Boukson Boukassa, où tu coopères de grand-mère Naé. Donc nos sincères condoléances de toute l'équipe de Congo France. Grosse mouli, souhaiter mes condoléances. Raphaël Walukonka, Pacho RFI, le chef coutumier, Mouna artiste. Donc mes condoléances, il y a Ebele, un grand manager Nabiso Moutaoucho, père de grand. Mère Naé, paix à son âme. Alors, Sarah Mazani, kaka nenga mesana kako sepeli sabino, kaka nengi a mesana koloba bino peka la vérité. Donc, je reçois pour vous encore aujourd'hui le prophète Ngefa. Naebi ke bo sepela ramin koyo kai. Tenitolo bela minga actualité makamoyele kana RDC ya mikolo yo. Donc, on a sepela prophète Ngefa pour tout ça la analyse ya bien, hein? À tout ça la analyse ya kitoko, to lo bara vraiment vérité. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Sarah Ramazani, nzambe apambola yo nakoya lisusu na mbala mususu pona tolobela makambo mboka mais bama biso ba congolais so troyi makambo ya Congo te non oyi Israël yakuna na mboka bandele kuna biso ne Congo totika na pasteur Israël nous ne refusons pas. Israël c'est horloge prophétique du monde mais tolobela biso ko vivre nango lelo mboko ya biso na mbutu alors au lieu de le baliser trop bien mboka na biso po bayi mboka o bazali bana mboka pa biso na kati ya mboka to yiba vérité na makambo nyonso to lobela yango et puis bana mboka babo sanate eza na poto même eza na awa ba vrai diaspora na ba collabo bango to baka bana mboka na lobi boye ba vrai diaspora bazali na ba collabo bazali to bango to ba benga wa diaspora ba vrai opposant bazali ba opposant collabo bazali ba benga bango tout nini opposant na majorité o epende zali na majorité collabo bazali. Alors ngai lokola sentinelle parce que bana poto batianga sentinelle bana mboka batianga sentinelle lokola Ézéchiel 33 verset na bi sentinelle tellement talalikam ganga loba de la part du Seigneur soki olobite mbebe kwei na likata likambona ngai nzambe na kutuna yo ngai en tant que sentinelle à Congo hein ndeko muso benga mwana lokolo pango oui mais ngai sentinelle moi mwana lokolo pango bazali riche so il peut net mboko ko États-Unis mwana lokolo pango hein mwana trône hein milliardaire mais ngai na mobola hein na zali sentinelle on azo kengela mboka nazo kengela mutu na ndako na ye pona koloba sidi l'internet. Hein? Alors, na sens wana, il faut na vérité aux pas yanzami. Na sepeli mingi mama Sara, kokoma na bino, tika ete nzambe na lola. Na bolingo ya sumasia, et c'est la carte na bino, musala bino kende liboso, pe lo bako na nzambe c'est la carte na bino. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors prophète Ngefa to banan par rapport à notre discours, il y a chef de l'État. Nabi Kolanda discours on a très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à discours wana? Bon, na retenir vraiment c'est un bon discours. Mais discours à chef de l'État, ils ont un discours politique. Hein? Un bon discours. À l'obé l'État, il y a 15 années de pouvoir. À l'obé, le Premier ministre partant, sortant. Nous avons nommé Mikoloyo. À l'obé, l'insécurité, la sécurité, la salle, après ce qui mène en boca. À l'obé, moi, ma cambo ebele na kati. Mais pendant que n'analyse qui yango, mais loko asali moi muke neti akaboli loko opposant. Ba collabore na ye alobeli bango malamu, mais opposant côté va vie Tshisekedi. Alobeli bango ba mboka en otage. Non, ezali discours pour ko reni bato, ko pesa ba tel discours ne sika wana te. Foto banga nzambe toloba vérité. Mais na discours alobi discours moko malamu koleka. Mais ngana okama discours te ba politique toujours na un bon discours. Oui, maman Ramazani ndengo zalia. Ponga na tio litoi. On dit manga atala bambongo na ngai fana maloba malamu bebe on bana mara Ramazani choko kwa mndele motiola mama ndeko tambo na lelo mabe mama sekana yo posaki déjà amour ya kotikati nango sara nini yango alongwa pembe kwa ndundu eloko papa ndumba pamba même mbongo na nga okondima ngo lisute obi papa finginga na kondima moi rapprocher na ngai ezate même nazo pesa rien mais maloba na ngai le kimbongo
okoya permet so bengo saro za bia mutu père nanga na yo yaka to kutana okoya ndenge Kabila sali Kabila bi bon discours politicien mais côté mosusu a touché pour opposer ba ndenge ko réagir ezali pena malamu te ba conseiller mbala sima so ba pesa mo kodela ko ba bisa a ko toucher te a ko toucher te a ko toucher te alors il est bien même Mobutu ba pesa discours a bien enseigné Kimbuta oya beno sa pesa ba discours a bien na oyo ba to parti politique a peuple pesa ba discours bien est-ce que discours a lobby est-ce qu'il y a ko salela yango est-ce que a lobby ko salela yango moi je croyais Kabila ko lobabo bana kini bana mboka bana Congo discours nanga a fait mandat yango na mona ko ba divergence ezali que opposition au pouvoir a lobby nini pona nga na souki na 19 na kotia lisusu te malgré cour constitutionnel il faut tous aller ba vrai démocrate ba président lokola ya Bénin ba président lokola Guinée ba pesi exemple ba pesi exemple alors bien kotia te bo continuer katena yango pourquoi to ko exemple ba président on a moi je crois c'est ça mais la transition to luka mutu mongo to poza amema bi deux ans ebelete Kabila alinga kaza non plaire moko na mboko yo mbatikali historique mbatikali historique et puis c'est 5 eleki et simbite tango chamba sima ba ko voter moi je croyais ça mais sali yango te ezaka bato balingi pouvoir o bakangami katina yango na yango après sibila ya 15 ans non Kabila n'a pas fait 15 ans Kabila c'est 15 ans de pouvoir, puis 3 ans, il y a pas ça fait combien 18 ans de pouvoir. Il y a une élection comme ça, mais 18, 2018. On a professeur qui 18 ans de pouvoir. Alors, na 18 ans de pouvoir, ça a 15 ans à lobby. À lobby sécurité, 80%. Non, on a bien dit que nous avons mikolo yoso. Na bouté mon mikolo yoso. Aïda finalement mikolo yoso. Kaka soki bato banga basa kaka marche opposition. Ba char de combat bimi, c'est que je dis Nzambe azoboya. Makila ya Congolais zotanga na eloko ya bango moko propre. Na ba Congolais bazana na pouvoir bazana ba traite, ils seront jugés. Ce n'est pas par ce pays, mais ils seront jugés par Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre. Pour bato bazo kufa, ou bazo kata bango la fede na nokuna. Mais minduki ba primaka bato. Ba général makasi ba tia bango na kisasa. Pourquoi pas aller faire la guerre pour bouter Batouna dehors? Est-ce que Mboko go à Rwanda, Burundi, Ouganda, et donc 3 provinces na biso basangisi yango. Biso Kinshasa a 18 millions d'habitants. Bango bako bango 3 pays comme 10 millions d'habitants. Est-ce que force armée à biso? Est-ce que armée rwandais wana na bo ekoka biso? Non, ils ont trahison. Congo ezali trahi musika il président loba Congo ezali na trahi tozali trahi musika na occidentaux na bamboka ba mais tozala uni tozala uni poto bunda yo lobi yango te pour la sécurité 85% non na kitisa bato bazo kufa mikolo nyonso bande criminel bazo bomba bato mikolo nyonso yango le général Kanyama a eu décision batamoto basuka à partir de 18h ba changer pe bazo sala ba go ba crime ya makasi ba changer pe ba pesi ba suka 18h30 pour bazo enlever ba bazo boma ba bazo botola ba te maman terroriste et salemi discours à président a cité terrorisme et salemi na États-Unis et salemi na France pays à démocratie maintenant que Hollande lobita ke ba taxer c'est la 15 certain non que Hollande ba to ko simba barete non, kopekisa bata moto ezala ko bomi bango. Ba crime komata pourquoi? Ce sont les petits balouba na ba kinois emploi exaté. Ba iko créer bango moko emploi. Po bang mamsu bakata bango ba futi ya bana classe, bandako ba ya uta chika bandeko papate. Yo bomi bango 18h. 18h ya pointe. Est-ce que botongi to bobomi mboka oyo mibeko eleka na mukili o ezanga contrôle te ezanga Congo démocratique rôle à gouverner ni il fallait pas renforcer des sécurité renforcer sécurité parce que besoin bon emploi bana wana okoma masu na victoire papa tika moto te na ndako 21 moto azioti na 20 na ndako ko si abikisio lelo mboko ya ba criminel ba besoin na mbongo okoti la kati na ngwapi ba renforcer ka sécurité non ba pekisaka bato bemploité tozana na to ya chômage koleka monde mombeza Congo bozo bomali susu musala alors telle décision ezali malamu te na mboka o démocratie ezali oyo mokonzi ezali président ko koloba a faveur bango trône ba votaki parce que Obama na gouvernement le kaki balobaki bakanga ba minière na bango bisine ba minière oyo salaka bango
tango ya lobi ngai na kozwa pao bokozonga musala na bango nde peuple vote kati na bango tala eloko akosala yango akoboma kati na bango ya mibale tosisi wana ya Beni. Président de la République alobi bilan na ye bon bilan président à 15 ans 18 ans ezali positif mais positif bekole ezate banzela biso nzela ona Kinshasa nzela ezate inondation sala mikolo nyonso na ba province ne parlons même pas na mbanda kata mwinda moko ezate balabala ezate province ya Kala Équateur ezali c'est plat et yo bilan positif et on croit social ezalité nazolo ba vérité en tant que mutu na Nzambe parce que moko eza ya biso eza pasi ya biso mboka moko na mokili oyo na 35 sortes de minéraux ezate c'est Congo eza yango le pays le plus riche du monde et le pays aussi le plus pauvre du monde, le pays aussi le plus corrompu du monde, le pays aussi mibeko et l'équipe mibeko so mokili mumba kaka Congo démocratique et ça na kati na yango te. Alors lui il a travaillé oye tikali akoki kotika baninga mosusu bakende kati na yango mais bilan na ye dans 15 ans na politique na ye mpo na nga atongi ça ba constitution quelque part mais réussir penza te. Alors oyo asali ekona moto mosusu akokota nsima akokisa yango mpo ete batombola mboka ekende mapona constitution aconstruire banzela sai copie na ba chinois na bango nzela nyonso ekufi akwesi na échec. Alors eloko ya 18 ans bokoki yango te dans 2 ans nde bokosalela yango je ne crois pas maman. Alors troisième discours ya na respecter constitution oui donc ça m'a tout respect la constitution c'est bon na bi ba discours politicien est-ce que bosalela yango mais soko lobi tokolandela constitution lobi na 19 décembre mandat na esili il faut déposer contre la bakata élection le 19 disons comme lobi awa ku continuer à proclamer ni okotika la tête 2 ans na pour ça élection katinango mais déjà pour violer constitution donc pour violer la constitution hein ce que dans l'anda qui Hollande lobby respect de la constitution mundala respectera mikando to komikatina yango et na kata discours na e ba violer déjà constitution oye baki après le 19 décembre constitution samboka la banso ebi bango te et pourquoi nazo kam et loko il y a 400 personnes 350 personnes et doit décision en mboka on 85 millions d'habitants rôle à parlement nin rôle à sénat nin hein sénat parlement quoi nga comme ça ba sénateur boza étiquette ba parlementaire boza étiquette hein parce que accord et les kamibé ko ya mboka hein accord politique et les kamibé ko mboka non plus mbongo pe ezalaki na 50 mbongo ezalaki Gio basalaki avec ancien premier ministre ou asali 4 ans ça ko bomba mbongo Kabila a gouverné mboka ye moko te gestionner mboka za premier ministre un premier ministre corrompu et puis je regrette déjà ba violer constitution bazui constitution batie le la constitution est-ce que na 2 ans wana likamoso ko matin et puis c'est que nous craignons à lobby to respecter constitution mais to toucher constitution et là on a secret ba toucher constitution et là on a secret maman pardon yokanga français to yokaka is anglais te oui bien anglais go you speak English yes I want you I want come nyon anglais mais français to yokaka to lobaka to analyser kayango. On doit respecter la constitution, on doit respecter les lois de la République, mais on va modifier. Et là, on est modifier. Nous risquons de modifier la constitution et 3e mandat, monsieur. Hein? Parce qu'on n'a pas les opposants. 3 sont des corrompus. 3e mandat, et il y a qu'on va briguer le sous. Hein? Le quoi, le n'a pas je reste sénateur en vie. Diana Bissabine, le Gomogo. Sénateur en vie. Et pourquoi ça ma président Sénat tant que président Sénat conçu en bon lobby au cas il y a congé présidentiel il y a président de la République ou bien décès ou bien mort d'accident c'est le président de la République Sénat comme président intérimaire à congé pas comme président soit il y a comme sénateur en vie à côté candidature va voter le coup la président Sénat même à côté de adjoint Zalina 2 ans 3 ans côté allez il commence ça le Congo de coup d'état qui va remplacer encore c'est lui le sénateur en vie à continuer en gros hein. Attention avec les tests. Nous disons biloko ezali vrai o tozo lo bakati na yango. Nous ne refusons personne qu'on va partir à tout le monde mais tozo mona ba dégâts na yango. Hein sénateur en vie. Bon pourquoi pas prononcer que nga na kotia te. Na kotia te mais to respecter la constitution. Alors on respecte constitution ni okosala manabo
mibale sima au déposé. Mais après le 19, tu respectes la constitution, tu respectes. Réponse tangai, tu respectes la constitution. Le pays Congo, tu as depuis l'étape belge, tu étape Mobutu, tu respectes makambo, tu lobelaka yango te. C'est pour ça que tu as léger na niveau national et international. Toké pour na matata pou. Merci beaucoup, prophète Ngefa. En tout cas, j'espère que vous savez la réponse par rapport au discours et à président de la République. Par rapport à des missions, il y a Premier ministre, bon, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bon, l'ancien ministre Matata Ponyo démission na yenanga na sepeli. Na dû ba cravate nyonso ya rouge na tumbi au nom de Jésus. Est-ce que ngana prophète oyebi masanga Satan melaka na 20 za makila bato c'est rouge. Est-ce que oyebi makila ezali nde vie ya moto? Est-ce que moni mutu azolata cravate ya chanjaka te mbula na mbula aza na ba loge na ba maison bilan na eza négatif parce que Matata payait l'argent na étranger na banyongo ya mboka. Il prenait le pays comme héritage ya père na ye. Il construisait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait, il nommait ce qu'il voulait. Il nommait ce qu'il voulait, président Baneko Ebate, donc ça président Fungola Miss. Moto tu es traître. Hein? Bilan négatif. Hein? Négatif pourquoi? Akiti Minerva étudiant. Rien. Bilan négatif pour l'année. Est-ce que l'école est gratuitement dans la commune de constitution? Zéro. Bilan les années. Alors il va y avoir une bancarisation. Nous ne refusons pas. La banque, salaire à montation qui fonctionne combien? $60, 70 000. Pays où il faut un bateau, moins il y a $1 par jour dans le Congo. Bilan matatani atongi lo koni atongi banzela tu ekufi. Bilan matatani rétrocession o kimbuta kufeli 40% ezonga ba gouverner azomela ngo bio o abenga bindo pendo ya bindo ya mabeki yo azonga si ba gouverner ba gouverner bazo souffrir et azonga si bango rien. Sikoyo bilan na zanini sanction. Bilan matata zanini ko zoba mbongo ya l'état ko pesa na ba konzio ba tiaki ye ba comme ba millionnaire. Bilan des alinines, va profiter de l'université. A foutre combien? $3,000. Oh, bah, y'a $1,000 par mois. Bilan des alinines négatif. Motako sayote. Ce que tu as dit, oui, bien sûr, moko. Petit nangai, je salue de loin avant la Suisse, Papi Wemba, Papi Ngefa. Papi Wemba. Mère, t'as un robot à biso. Tout le monde c'est là. C'est là qu'on a ajouté et l'équipe a pote la bini pamba ozolo ba publicité wana. Yo dia c'est là qui te na kanisi. C'est là que ezarati le tolia. Olia c'est là ko tia ngota obandi ko lia. Nga penesi nga alera ngwa. Nzambe apambola yo. Ya pamba de guwana na ba biloko la bango ya pamba binyo ezoko saka bato. Alors soki mama pesi au c'est là. Au kame c'est là ko tia na maibo. Trasoko lesi mwana yozoli ebele po yango ezaki na elengi papa mwana zolela sikoki po bale ozopesa mai mwana tondi mai na libumu c'est là que ça dit je me sens ça ba venture wana boy mère kuse mwana lela kanya amona bina na zoli a serena qui grave mère ya betanga grave mboka il faut des sanctions que ça soit président de la République à quoi ina mbeba Cour suprême de la justice au bana cour ni o abiso ya monene CPI CPI na o abiso o patia jonse kabina musala ni cour constitutionnelle et elle soit même comme ça président de la République motazaï dessus de la loi ezate premier ministre Obimi ba monio au commune 320 dako na étranger il faut sambisa yo mbongo no ziwap premier gouverneur yo comme milliardaire na mbongo il faut sambisa yo paye sans sanction rien Matata Ponyo tango ya bimaki campus etamboli istai ningani mboke se bourse ba étudiant akati bilan bidjo na mona na mboka angola zaki na 60 milliards ezo mat oya ye kitaka ko kita mbongo kende kana ngwa ekende ke wapi alors moto ya tel ndenge wana bino ba bilan na ye azaki fo non to banga nzambe to banga ba individu ce sont les gens qui sont enrichis de eux-mêmes et leur famille bilan ezali négatif il n'a rien fait au Congo. Au contraire, il a bouffé l'avion de Congo, va contrôler ma mbongo à Mindele. Comment ça va bomber mbongo na banque ya pom. Mbongo na web sabango ekozonga. Tango président ko ya Eli ya solo.
pour élection ça maintenant na Congo te depuis Mobutu ti Kabila les fils yo élection sur les salamités ezaka ba tricage na ba tricage mokolo moto akobima Donald Trump akobima na Congo akozongisa mibeko na contrôle ya bambongo mama nanga tokokamwa et puis ba poste ka premier ministre président de la République faut riche tala Donald Trump salaire à président des États-Unis tu vas raconter 400 000 $, 400 000 $ par mois. Il y a lobby na kozwambongo wanati. Je donne ça aux Américains. Mais ça le sale. Mais le président africain, ça va kabaraka na pouvoir parce que va continuer la pauvreté. Hein? Moi ça là na litoko. Nga musa muke, so continue banda ko minda pembe boy, azonga kita minene, amona kwa komina paradis. Parce pourquoi? Aibi passe na. Moto wa Donald Trump. Ndako ya vanda ke l'équipe Maison Blanche. Ndako na ye o ya vandaka et l'équipe Maison Blanche na kitoko. Hein? A convier Maison Blanche na nini? Apparemment yo sepelaki na kozwe Donald Trump. Na sepelaki na Donald Trump parce que eza nzambe motateye. Et mais Donald Trump moko pe ko bima wana Congo. Ouais, donc ça Congo na nzela. Marine Kandenge azoloba que ako refoulé bateau bana mikanda te ba. Est-ce que ça mabe? Ah on soit bien refoulé bateau baza Congo combien bateau kota mikanda te. Mundela uza Chine, moi le ngwa mpuku bokele mai, le ngwa nyama bokele mai. Mukanda te. Ba Libanais mokanda te. Bato tu mokanda mboka ya potopot azali na droit ya kosala eloko wana deux. Na ministère Obama alors il y a sexuelle égalité de tous. Hollande a prouvé que moi, ça va la moi, ça va le faire baba sur l'église. Mais Donald Trump, en tant que chrétien, pas question. On m'a dit que Moïse, on va résister. Et les membres, on attend de la fait. Donc ça va tout là. Et les politiciens, et les chrétiens. Bino va tomber, ça va faire la base. Il y a mi bail. Bino va politicien. Bino mi bail. Bon, ben, ça va faire la mamie. Hein? N'a aussi c'est yango. Et comme il a faim, parce que Nzambe a bimisi Moïse Mouzou, a joué la politique Mouzou. T'as la Donald Trump, ma chère, à côté de la pouvoir. C'est la compte à bon moment. T'as la mokine au changer. À quoi il y a na baïdé malamu pour défendre le christianisme, parce qu'il est chrétien. Et maintenant, tampon, à Sambera na borne, Azali Mondimikuna, Kende ko mona nenga tongi borne, banda ko tongi. Deux matata poy. Asalaka na bonne tala badon oya pesi na kati église ya bonne mais deux ndokipe à cause na kati église pesa badon mais badon on est diabolique hein osomona alors président c'est le bien président alobi pona fanatisme olobi de pesa nga botuna olobi pona changement matata po yona opposé à côté non par rapport au premier ministre Ebimaki Lobi Sami Bali Banga na évité ba Congolais bacha espoir en tant que yo prophète on a yo ceux qui a ndenga yebo akoya pena baida mala badi banga yo ka to banga nzambe c'est Dieu qui sont les cœurs des rois et les cœurs des chefs badi banga 1 président lobi beta sala ngona akot mon opposition comme président wana to boité pourquoi doit opposer quoi mo qui a premier ministre Azoki meti Tshisekedi le père nga nommé premier ministre pona. Azoki motoloko la Fayulu a été premier ministre te pona ni. Azoki l'homme à casquette on a mandé Frank Djongo a été premier ministre. Tu caméra té. Oh, c'est très tout ma caméra maman. Ah, pardon, tu as comme ma caméra. Oh, pas tout comme mambo comme la bango. Est-ce que caméra qui a sorti tout premier ministre. Nzamba confondre bango. A check te pona ni. Akamati Badi Banga, Christian Badi Banga tchewa. Mais Christian Badi Banga moto a désobéi na maloba ya père na ye ya parti politique. Azaba benga bango ni rebelle. Il s'est rebellé. Tu sais qu'il y a eu Christian Badi Banga. Au comme député dans le cadre de l'IDPS. Mais moi, ton engagement, mon IDPS a siégé, il a refusé. Il y a quand on a parlement dans Combo Yanan. Dans l'IDPS, à César Kunate. Badi Banga n'est pas un opposant. Badi Banga, il est égaux comme Kamere, comme Rouberois. Azares Rouberois, comme Badi Banga. Badi Banga, il n'est pas un opposant, c'est un monteur majorité. Il était travaillé depuis longtemps, quand on a dit dans le Parlement, dans le combat de peste, on a dit que contre Katine Angote. Bakamati Paul, Balongolie, Badi Saint-Pierre, Bazongi Siwana, Basali et l'autre côté. Badi Banga, à Rolandaka, Likambo, il y a Matata pour présenter cette mission Mibad. Va mobiliser la réélection et puis social. Social, il y a Congo. Et comme on a 2 ans, Matata pour à Tikimbon, on a banque combien?
Pas bon, ça, ben, il a tout shit. A ça la nini. Hein? Na 2 ans, on est très lango, puis bah, moi, qui n'est nango, badi banga peuple congolais. Badi banga azali opposante, c'est un membre de la majorité présidentielle depuis longtemps, tant azali na parlement, alors tant na kombo ya IDPS. IDPS est mon connard rassemblement, ba yebi yete. Ba yebi lisusu te, azamutu na bango te, lokola basalaka MSR, oyo 2 partis. MNC libéral, mboka mobimba na mona na ministère de la justice. Tika mboko oyo toke na élection de la président, ben institution solo Evan. Po mboka moko parti politique mibale ministère de justice ezalaka te. Bazako se camoufler. MSR mususu ezalaka te. Hein? Bazai ko embrouiller bato peuple congolais. C'est pour ça Kabila leki bango tuna mayele. Au moins le président Kabila après avoir travaillé 18 ans la présidence, 15 ans la présidence, 3 ans, il y a pas né comme ministre. Azaï général force terrestre ayebi mingi a comme une maturité politique belé collègue ba politicien nyonso ayebi politique Joseph Kabila yango moni roi la sala qui abimisi directement badi bangawana oyo comme premier ministre trace matata atikali président de landaka direction matata mamsu 2018 wana on rappelle na suka mbongo ezali sute parce que ils sont toujours intelligents ya compris bana Congo mboka ya biso moko tokozwa mboka na biso on attache ngala zo kama ba parlement par exemple moi en 2 ans à ça au moins quand même à ça et le côté maman ndimela ngai hein dans le gouvernement national ministre la finance a cause de majorité ministre budget a cause de majorité mais premier ministre a incapable ya ko travailler bimisa mbongo bango bako bloquer yango bakolanda badi bangate bakolanda présidence de la république mota nommé bango atie bango wana hein ministre affaires étrangères cause la moto ya majorité ministre de la justice moto ya majorité bako ba poste clair zo ba syndicat nengo badi bangazali premier ministre étiquette hein magazali collabo magazali moto ya majorité parce que moto de PST mais cause la étiquette. Bakotia batuna bango ministre ya intérieur akoza motuna bango ministre de défense na bakotia mazu rubezo rubero rubero ame mamboko comme sécurité mboka mobimba un rwandais ozo mwana ko kedekati yango akoza incapable 18 ans basali socialité bakosa société na 2 ans et ba mbonga élection akoza ticket eloko moko ko chengazo bisayo en tant que prophète de Dieu. Mboko à Congo, solution, il y a des politiciens, ni na président, ni na premier ministre, ni na gouvernement, ni na député, ni na peuple. Solution à Congo, il y a des Nzambe, na population. Nzambe akata makambunae. En tout cas, tout se fait mouké. Quand on a le baran, Nzambe kakayemo wa kitara le boko pour makambe kenika bien. Alors absence il y a gouverneur André Kimbuta. Pour nous. Mais absence il y a gouverneur Kimbuta. Habite sur Akimi hein. Ponga na landi awa yake baswa te mama to ebite na landi na betando moki awa ba banque nyo se kwei a defa mbongo te kaka na Afrika soki na biake kangama ba banque to kangama gouverneur ou yazo defa 50 millions de dollars na ba banque akwei sa ba banque ba travail ba longwa mboko yo bon on est pour nos kunda bat ba faire le 19 mboko yo Congo oyemba mboko yo Congo nana mbango motana mama ndefu pembo nani oyo komone nani misi yango nani oyo un gouverneur peut leki alors bimbongo ngona zoyi pour la kundaki bato les 19 fois bakufa kia 50 millions de dollars au défi et puis la banque il est même incapable de sortir 2 millions de dollars et le gouverneur a ça en place. Nous allons où? Et les députés provinciaux ils sont là. Rona bangoni ba interpréter gouverneur était son les alliés gouvernement provincial. Bana son au moins au téléphone. Si malangwana tala mabulu njengele bato ba député provincial wana baza au moins même député provincial il faut population va voter bango il faut population voter bango ba ndima bato ba souci à peuple baza wana hein député belé maman gouverneur national ba député de 7 000 $.
bango bazwaka 12 000 corruption moto afita 12 000 dollars par mois okolongola ye mais gouverneur il est là il fait ce qu'il veut azokende bapoto kosuma moto moko abenga na Belgique alobi papa nazosala usine ya André Kimbuta asombi usine ya bachemise le plus luxe du monde oyo chemise moko 80-100 dollars azali actionnaire wana na kati tala mbongo apesi kati nango il prend l'argent du Congo bakonofesi libanda et corruption anti-fraude ezali eloko moko te ekoloba eloko moko te est-ce que mboka yango basalaka bakimbuta un gouverneur en vie gouverneur balongwaka te en vie kaka bakimbuta mais bakosaka Joseph Kabila bazokosa yo ce sont les loups féroces ravisseurs ce sont les loups qui étaient autour de Mobutu qui ont fait mal à Mobutu lelo Mobutu akufi na 12 personnes un grand roi hein ils sont capables de le faire aussi à toi hein nase bazokota hein ils sont là maintenant la tourni gouverneur au sala folie de grandeur na mboka. Il ne sait pas la loi frauduleux. Mais président de la République à Zawan, sans sanction, sans quoi. Maintenant, il y a l'ongola qui gouverneur Équateur, Baïndé faisait sur la folie. Gouverneur professionnel incapable, c'est le chef de l'État a sali arrêté ministériel et révoqué. Pourquoi président Kabila Montazo baby sa réputation à Bino. Azo Bino de gouverner en papa. Hein? Bon, pour ça, 5 mois, 2 ans, pour ça, la majorité. On peut sanctionner mon trois gouverneur, qu'on révoque le qu'on révoque qui gouverneur il y a Équateur pour l'année. On révoque gouverneur il y a Katanga, Moïse Katoum. Influence pour qu'on révoque le gouverneur. Mon talon, c'est la bilo qu'on dégoûte. Bon, plus abomi, bilo qu'on abomi, mbongo. Alors, ça n'a pas le côté. Bon, on a la folie de grandeur, on a pas encore compte un gouverneur a kangi a sombi a meli tout peuple ezali au courant na yango hein nani ba kolobela baloba kimbuta te ba yo chef ozali likolo pas sanctionner kati na yango te hein tala eloko le na mboka na biso mboka moko na mona te yaka sala nengo lingi il n'y a pas de loi 1000 autorités 1000 chefs et tambola kate moko ndezaka moko voilà ndiye moko et c'est fini libota papa mama na mwana liboso nde ba ochile libota na ndengo tozali ndenge wana et puis na ko bisayo loko moko pona kosukisa omoni mbalo na bisa akinwa bokota na folie de grandeur te umela nzambe apambola yo bazo mela na nini nzambe apambola na nini les peuples souffrent ils sont en otage. Il n'y a rien de spécial. Élection malo, c'est une chance. Na ba diaspora. Hein? Il faut voter bateau et bazali d'une. Au moins, il m'a tata pour na rebi solelo. 3 mois belé à la majorité na MP n'a pas perdu. À cause la parti politique na est comme opposant. Au moins, il m'a tata pour lelo, m'a tata pour être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a une bonne belé pour les Kabila. Est-ce que ça a poursuivi? A poursuivi, va interroger. Prophète Ngefa, la vérité au loba au banga au loba na télévision tebou. Nana bomba ayo po na kalata msutu mando ba peuple mando ko loba vérité au teme. Na mona ozana courage na ko loba vérité au loba pena makameza mtema na. Siko yanto yo to dans la cimetière à protéger rayo to ndeni. Mais on le komoda protéger ngana. Yesu na banjelu na it. Nana motu te nzamba tininga lokola sentinelle. Nazo pesa toli même na mokonjambo na biso motela vrai toli na bitika tika respecter constitution liboso nzambe asala na biso opposani bozo boma bato bozo bato na nzela bato bazo kufa yango kimbuta du siko raison 50 millions ya kundi bato mais raison yango wana hein bato ba kundi bango combien de bato hein nazolo bana peuple congolais nazali sentinelle j'ai dit de la part du Seigneur. Hein, nazolo ba pona na mututo droit de l'homme ou bien onité nazana Yesu et l'on a banjelo de protéger ngai c'est que je parle ça me sort pas dans ma bouche dans mon cœur mais c'est l'internet qui m'inspire de le dire na ima kamebele à Congo na ibi 4 possibilités mboko na ibi ndete kosuka na Congo est-ce que to comme élection to comme élection ti nzambe ibisingai pe na yebi yango alors nazana mutute mutulanga kaka Yesu. Hein, na bino bozo soutenir ngai na mabondeli po ete nalobaka likambo vérité pe loko tout nalobaka na bana Congo na ezali bana mboka na ezali ba réalité et puis ce sont des réalités makambo vrai
siko prophète Ngefa toni tolobela pe mingi su ba diaspora to remarqué ba diaspora bazo ko investir en mboka na biso te mindelende na bandie ba komo funga ba restaurant ba bar ba nini ba flat hotel ba ononze ba simba commerce à Congo les diaspora on dirait ba vandi ba oli ngoyo ko investir en mboka na biso te ba diaspora maman ba investir deux fois moni mama Ramazani autres na motuna boye pourquoi te ba diaspora tango ba ko investir sous te parce que chaque diaspora nous avons 10 familles on charge hein so ko kene ba gens lelo awa mama di okomona kaka bazozo mbongo parce que Congo vie ezate ba ko investir ndenge nini ba na économie te avandi boy papa ngakufa maman na malade fièvre to laité to sali boy moi 100 euros 20 30 40 ba ko investir ndenge ni mama mokumba ya mboka ezwaka na pays ezaka na bato individu bazwa yango te ça ne se fait pas mais diaspora zo mokumba ya Congo na bako na bango et là il ne doit pas s'investir parce qu'ils n'ont pas de moyens ba na charge belé charge à l'état bango ba kamata yango hein c'est qui est faux et puis de bato bazo ko investir ba diaspora bato akisi bato ba kiss na Londres ba machine na Londres au moins mutavandi boy ba bord daya ozo comprendre bord wana oui comment bord wana abandi boy bord pende daya hein so ka dika momi boy ateka ba papa ici la personne bala ezo fula ye ozo mona ko ya boy aliaka banyei hein yo tout fait sumbi boy tena basa bandi ko lia banyei bambongo ya kiss o mona ba tunga bandako betage yao un vrai diaspora poto ba futa ngoto mais salaire sur les 1500 euros $2000, 2500. Smiké. Hein, osomona. Hein, parce que 2000 babenga biloko $4000 par mois et par jour. Ba ko sa ndengeni. Osomona bosa biloko na mama batanga ba kamia bibembi. Baliaka ba la ba sembe. Serkei. Soko keyawa na ba mama ye bana bani so ba yawa. Ba yo mona bato yo bazaka na ba morgue. Tala ba mabumu tuna bango 4 ndako 5 ndako. Bazoka mbongo ba médecin pourquoi? Ta bana ba kopia milimo ya bato bakundaka wana. Bajongo so yaka pesa masubo $100. So mal pa pesa net moi ça mo choko kwa bo. Soko daebo. Ba ko bombo ba chona frigo te. Ba ko cho pembeni. E ozaka manje to pete pete. Ko mona kina telefone bengi abi petit mo kwa choko ya comment. Ya ye ba bimisio bango ba football wana. Asana rapport sexuel. Bembe. Ba bisaka bembe asane bembe. Yo zo katena zo bisayo. Bambongo yo. Mama, mudio za mexente. Ozaka moto za ka po tia bat na mort ko sukola bat. Tala ba viango minene. Tala ba mbongo bazoka. Mbongo nazo bisayo. Ba mai ba sukola ka bato wana ba mama mbongo bazaka ba ye ba kopera bango. Moi molangi muke boy. Ya mai bo $100,000. Ba pesi ye absukola bembe atina mai. Mama yango so ebembe tanga sukola yo ko salela mama na mbongo. Ba mbongo ya marque wana. Ozomona eza mbongo mikebe mbongo ba kabakate. Eza pour ça ba folie de grandeur na bango mais bazali ba kouf. Mais un vrai diaspora a ko investir parce que Congo eza na passe mikumbo ya peuple. Au lié gouvernement zoyango ce sont les gens au bazo ko mema yango. Alors ba ko zoa ba bana ko investir dans le gouvernement au kende après l'élection Donald Trump muswa ko bima awa akotonga sa mboka na nzela akanga tous les voleurs ba mbongo ya Mobutu ya Nzambi depuis bato Mobutu. Ils ont aussi les problèmes. Ti batu ya Kabila les pères. Bazwa mbongo yanso bazong na Congo, Congo comme émergent, pays à richesse, ya bonheur, misala tuzo luka mabale zali. Omona mbasi babala kate bali babala kate pourquoi? Mais moi chaque mois ça na makango na ko bala ana moyen te. Akobala ko lesa oni. Ok, merci beaucoup, prophète Ngefa. Prophète Ngefa, en tant que prophète, Jesus na yebi ko uta mona ba image uta bi makanamite Yesu likola punda na Israël. Bon, wana toko kamwa yango te. Parce que moi en tant que prophète na mona ki yango. Il est internet hein. Montamona Yesu te. Hein? Paul ba Yesu na non. Tantôt ça ange, tantôt ça peut pas signe diable. Musique peut bando beta. Musique pas signe diable tout cela. Ce qui bomoni Yesu boye directement c'est l'enlèvement de l'église. C'est direct l'enlèvement de l'église. Musique comme tu dis non ange. C'est ça qui ange a averti na mokili. Attention. Bino ba voleur ba chef de l'état na ba gouverneur ba premier ministre ya monde. Na ba ministre. Attention nazakoya. Bo se repentir. Hein? À bientôt. Parce que nakoka moyango te parce que tous les 7 filles attendent de la fête ko kisami. Attendez tous ans na loi Jésus a apparaître pas au monde a été pour l'enlèvement de l'église pour que na 1000 ans na reine na comme roi. Jésus na mokila da roi te. Motador na mokila Satan.
yango mona moto abimisi misiki na ye diske na ye abi tala tia loboko na ngai soki esimbi te na kati aza trosi na biloko na ye aza trosi na monde na bango ya ténèbre nzambe mpe na confusion bora yango mpe ebeta ete bakata mpe loboko mpo nzambe anzambe ya confusion yango moi basini wana ezola soso ngano bachrétien totika koboma bato totika kolongolaka bazemi totika kotongaka bato totika bakisi ça sert pas à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdant son âme Matthieu 16 verset 24 elobi yango eza quoi totika kowelela na pouvoir totika kobomaka bato makila ya moto eza sacré ngai yesu nazoya mpona koleve église mpona kotia un grand turbulation na kati ya monde si oya koyoka liloba na ngai ayamboli andimi atiki ngai nzambe na kopambola yango yo ozokola ke mwasi na mobali bazali mobali aza na sida apesi mwasi sida nsima mwasi akiki kodécouvrir après 2 3 à 4 ans kaka mobali ake na polisi afunda mwasi babengana na ndako atika kati nango abomi mwasi tala mokili eza méchant tala mokili ezali méchant yo komona yo vai na mwasi na kati ya ndako or ke yo ozali homosexuel bazobeta yo na bafela na se kuna mwasi ayebaka te ntango mwasi akodécouvrir bo papa tozali te yo moto mosenga divorce le monde est méchant yango ere na bino avobala mobali fo tuna nzambe mobali oyo nazokende est ce que etade na bino te kaka so nakumisi yo boye nabika mama ozomona ndenge oza mama tala ngai te mama wa kitoko na lela mabe omoni yo misere na nga soki na moni yo te vraiment nalelaka te omoni yo se otuna nzambe te c'est très important koyeba état d'âme oyeba état d'âme ya moto mama Sarah Ramazani oyeba misala na ye nini est ce que ya nzambe to ya nzambe te oya nzambe bakendeka nango suka jusqu'à la fin esilaka te. Ok, merci beaucoup prophète Ngefa, comme vraiment na suka na ebiki etobeti masolo ebele, j'espère vraiment que et c'est pas ici bino makasi émission on a invité soza ba mbota opesa te nga pesa mbote te obakisi ata moko te te na ko pesa mbote te olingo tuna ngai sikoyo pona kosukisa Congo ekosuka après oyo ndeni Congo ezali mboka ya surprise na koyebisa ba diaspora yo zondima Moïse les Juifs oyo azalaki awa grand collabo ya Kabila asorichir na Francis Kalombo wana baki jese pani na ponaki Kabila bangindi bamongo ya Congo akoli ba millionnaire dans ba jet spécial lelo akimi akei poto a comme opposant à Kabila, il cherche le pouvoir. Il n'est pas opposant. Moi, je l'ai dit à Katumbi. A comme il n'a pas à Kaboli, la diaspora. Au bazaki, il n'y a pas a comme il n'a pas de c'est lui qui a donné l'argent na bato Tshisekedi na j'ai ngotoni bakende kuna na poto. Mbongo na pona corruption. Apandi pas de récit Congo, il faut tous unis. Na molimo moko na maile moko soki biso tokufite na élection mama ekozala matata et puis nakosala tournée étranger nakobanda na Europe Asie Australie États-Unis mpo na kofungola bana na nzambe matoi mpe na kopesa baidéologie oyo nzambe atindi mpo na kodélivre Congo na maboko ya banguna Congo eza na otage Congo est en otage na boka banguna mama. Merci beaucoup pour faire que comme maman ko chuter 1 minute comme muke obi salama on pesa te. Te na pesa mbote te na pesa mbote kana Seigneur Jésus roi de Golgotha Seigneur des seigneurs sauveur de l'humanité. Na suki wa. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone parce que na ça sera pas na vie spirituelle. Ola la kapongi mama muté ozomona ça mari de nuit, ozala malade, ba sida bondoki, ba cancer bondoki, biloko tout o contacter ngai naza mombu na bino, naza sentinelle. WhatsApp, Viber, Imo ozonga na 00243 89 610 49 41. La numéro moso kozanga na 243 81 807 26 78 soko bengi ngai ata na 0 atani naza mowumbu na bino naza pona bino pona ba congolais et pona mokili mobimba. Merci beaucoup, téléspectateurs de chers internautes. Nous vous avons branché Rolanda W2 Congo France.com. J'espère que l'émission est édifiée Binopé et Sungi Bino Makasi. C'était toujours avec Sarah Mazana Chanel, toujours là pour vous servir. Fidèle Kaka ya Congo France, la famille Martins, Bande Bella, Jubilé Martins,
Migen Martins, Elohim Martins, Maman Chancelie Martins, na Katia Allemagne, na Pesisu Bambotanga na Kentia Martins, et à tous les femmes de Congo France, au bazar toujours on a branché à Rolanda, le grand boss, monsieur Jeudi Kumba, à Simba Site, Makasi, Tissiko et Zagara, dans l'Ikolo. Alors Bambotanga na Jires Mabia, le moteur de recherche le plus rapide, maman Minze, Mamtema, tous Pepe Lambetolo, viennent en Foster comme à Barré, Kalaming Denaki, Bamboteno, place aux Ali, c'est forêt, Lou qui la beauté se prenne. Kalamingi te azoya na kin dans la déjà ko sepela Fanny Bongende hein mikolozo kanate menaebi ke oza toujours makas pour préparer maramo elengi pe bien pour na Kinshasa na pesi suba mbote na na linda vang maman na Soraya à Bruxelles na pesi mbote na ngai na Corneille Lunga na Ketia Martins bambote na ngai lisusu na le grand baron Mathéus hein nzote jamais boye lamba et penaza na corps ya lamba Colonel Bonabona Bundes, hein? Le colonel Mikolo, respect. Donc Mikolo Bakoto Sanenge Adam Souzolo Azo qui est dans Baron Likolo Bakoto Sananko. Donc à vous les fans de W Congo France, oui, bah que to si grand-mère, il y a manager Nabiso Junior Bookson Boukassa. Moi, bah mes condoléances, ma message Namino et ça bien. Mon artiste c'est qui avec si ma caméra pour nous avoir image à Boé, à ma grande soeur que j'aime beaucoup. Il guette sa 4 Cora la Lille, grande soeur Nanga Sakanga de Lille Beauté et les Candelo, Sandra Martins, oh Mikolo, grande chanteuse Cindy Miel, donc avec beaucoup de beauté. Maman Nene Sifa, Bambote Nayo, on se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises avec Sarah Mazana Chanel et au revoir, merci beaucoup à vous.